likambo oyo ya Charlie Prince na héritier Watanabe na fait rigola na ba Gaulois tozo monango lokwa blague soki ezo continuer kaka moto moko akokufa tolanda video nde toko comprendre makambo loba héritier azana sida Kabea azana sida jeune talent azana sida oui bolo so moni muto akomi kanda biloba loba il faut timbela sida matiti na cerveau alingia kufa Kabea bizu papa va leki okobanda lelo chilobi Pia Kanabe, petit sidéen, jeune talent. Papa, yo na sida na musique ya Congo. Bakisi ni na musique ya Congo. À part sida, oye na sida. Papa, biso to bundana yo te. Yo tia badati na poto. Landa lokolo ya mkoloni kaboroni na papa Hervé. Papa Hervé badati yango ne tandem déjà na poto. Yo petit date. Omoni biso bagolo. Oye répondre biso. Biso ne to excité o loba. Petit mutakala biso ba diversaire na biso petit longola papa Hervé na buzoba na ya sida hein yo muto a sida déjà mikolo zo za traitement matina cerveau tanengo komi biloba sida o kufa kala te petit na biso tia ba date pour ya to loba so tia no date na poto te to répondre te parce que za na niveau na biso petit mutakala mapeka solo ba wangila balobela oti osala bango nini bisonde yo nzambe nzoka héritier Watanabe azalani suna ba spiritualité bota lelo on olia na mbetu likolo héritier malili ekotinga na yebisi bino na matika na mbetu no bimwana yelanga ngo ya moto na dona uti kotambola ndenge na saboyi na yeba ba fille moko ana mboka na biso na Allemagne wa bazaki ba spiritas na lobibo lokola défi oyo héritier lancé alobi ke il faut tobeta spiritas moko tobeta mutu na ye moko po ye akanga fe rigola en otage na ndako na ye na moni na kini kuna zo umela nga bite nga ye na sala ngo kota poto soki mbila ko ya kaka bande kona kinda na porta ba fiyu wana na niveau mukete nani na simba ye boye banda kaka moi mo sala lobi la grande nini nga na bina zolu ka spiritas fona beta po héritier kanga papa Hervé oya za artiste nga ona kumisaka abi yaya obo manga pe na koma gauloise nazaki spiritas kala tango héritier zaki musicien mais tango héritier tiki ne musique boyemo pa koma journaliste yaya ngai pe na koma na kutu gaulois po kuna nde tozo yoka musique kuna nde papa faza musicien mais héritier atika de musala na kala to boma na pamba suka na mo ya olo bananga lobi mama biso to banda ko kumbisa to taka boyemo utatiki ne musique koma na kumbisa fali abi héritier koma ne wario net ndinga zolo ba wana kanda wana zanango po Charlie Prince akoma wario ba beti wario yango ya zo tombokela azo ya zona sima obo na boy na bino babo saka bilobela to beta mutu mo héritier est-ce que héritier za suna batu bo beti déjà wana bo beti déjà ya héritier ngo bo beti déjà peka ya fali na yo peso nani so nani wana o beta ki Charlie Prince o etika li ba héritier za suna batu bo beta ki déjà koki héritier na mone zo tomboka makasi yo za suna batu te mutu wana beta libaku kande ba beti Charlie Prince bon okeno kanga fere ezo umela oke lokota ba metro mabe oke no lokota o mabe papa kende ko kanga fere kende ko china ndako ezo umela le deux daso ki 3e jour yango tozo ken depo lobaki biso déjà si to beti po oyo yo so yandu kela no so tombokela eza na ngoto ba beta spirituel eza nde ba beti Charlie Prince yango zo kakanda donc si ba beti déjà moko na bino un collègue no journaliste c'est to beti so ki ka to peso une semaine okangi fere te to gagner na ki atala bandako mibale ko sa bongo musuku bani ba bengela ngambila esimbite na yego zonga na yego vanda ngana lubia héritier Watanabe papa yo falo bana koswana na biso na ba tonto promo na ba mobola nani Prince mobola teti na ba cigar zola yo osoke koswana na papa yo bite papa fa za musicien François na bango na ngoma musicien yo journaliste okende koswana na papa en tant que musicien na ndeni po yo soke koswana sa papa en osoke luka problème na ba Gaulois et tant que musicien ok musala na sotika ngokana héritier eloko bomio munoko eloko bomio motema moto musala oyo koma kosala biso na plateau koya koswana na biso ba fan batu bakoko sala ngo eza ba fan biso na biso ba fan to potana ba bundela pe musicien na bango nde biso to bundela papier 21
yo mona yo moko oye komi swanela siko musala nini o bafani bakosala pembeni na yo soki musala o bafani basalaka yango yo moko deja osalaka bajournaliste musani bakosala pembeni na yo soki musala o bango bakokosala yango yo moko deja osalaka héritier tika musala oyo ebomeli yo makambo neti na minito basone yo te makambo ezalaki ya Charlie Prince balobi bakobeta pe etikali oyo ya yo etikali spiritas moko pe bakobeta ye fale ba spiritas na ba spiritas ba mibundela na kombo après ya nani ya musicien na bango te yo moko ye yeso mona faire rigola ya koloba pona nani ba fan ou bien so mona fali pupa aya koloba pona ba fan donc tina yeko mona ke ba musicien na tika na bango mibale yango zo tinda o lancer des faits munene bon po ebike to tika la remona ta mutu na yo to biso to beta po bato ono so ba komana ba golo ana fanda na holo be héritier za courage défi aboyi na faire rigola tika biloko muto yo ke no lo talanda kuna yo ke kangela mutu lo kwa faire rigola na ako yako beta beto pe sukana kata ndako ngo okomiso ko benga secours boya ko fongola bazo beta ngai na mupanzi nini obano kangela mutu yo zala kana sima batu na sima bato ngo pe no so tambola na bango place ezala ke bango ba Holanda boss esala sikoneti yo nde muto zo landa bango na sima po bato otambola na bango te mabaleki na kitoko baleki na propreté baleki na présence baleki na charisme yo moko koma bimaloko mwana musana bango tasi ko ndenge na yeko swana rimi na zo la fani ko na yo zo ba spiritas ba sila na bango ya onyo ko na pamba héritier azalaka sisi na ba fanatique te héritier watana bino komi fanatique ya Fally Ipupa yango komi ko attaquer faire gola nuit et jour pour nini pour avoir place et pas na Fally azoluka featuring na makasi ayemba na Fally alors so lingo yemba na muto kwa Fally esengi na yo teki ofinga ka faire esengi na yo teki obon servir faire gola créer propre carrière na yo obandi déjà carrière soki to tali lelo c'est-à-dire presque ba 10 ans yango lingi koka na 10 ans lingi koka okoko zala jamais mokala bato soko mibenge za moto na tembe sala tembe na musique yaka na ba musique oyo eko ya ko combattre faire gola mais ozana musique te ozana chef d'œuvre te OK eko combattre faire gola surtout ba ni ko ba to tanga ba chef d'œuvre au faire azanango e betaka ti lelo to banaka na vita imana to yeti na voandisa et ça va nzembo na faire gola e betaka jusqu'aujourd'hui lelo to moni même na ba Dubaï ba wapi na ba boîte de nuit na ba casino ba jeune artiste ba komi ko sala ka ba komi ko interpréter mingi faire parce que tant que babino qui fait gola na lignée la musique congolaise boutière à tembe ce n'est pas nous qui sommes en train de le dire mais ce sont les preuves ndenge ba jeune artiste et ça ba jeune fille et ça ba jeune garçon pour na ko améliorer cordes vocales na bango pour na ko zana technicité à koyemba bazo copier faire bazo interpréter faire lelo Olivier Timanga ko avoué ezanga de mutono bité za Olivier Timanga tant que sabino qui fait gola c'est un grand artiste pour comprendre lelo Olivier Timanga et moko ko loba keno faire gola c'est un grand nanzembo ya kitya libala ya kino bati mélodie te bati logote instrumenté akutika faire azo yemba kaka pamba cher de poule ko Olivier Timanga tant que tu sabino ki biso zo poni côté ya ko défendre culture na biso botia atende yemo yo sentir cher de poule azana artiste azapé arrangeur de son azapé directeur musical à ba projet belé à travers ba papa wemba ba grand musique toi travailler même peine faire ba premier album ba deuxième album ti ba boîte noire à même ti si je me trompe pas Olivier Tim à cause de la paix qu'est-ce que j'avais dit si je me trompe pas ils ont travaillé collaboré avec l'artiste fait le gola mais c'est là où a été touché son album la boîte noire Nzembo Kita Libaya c'est-à-dire que lui peut-être azalako travailler na faire azalako za na ba science studio te mais tant comme na science studio siko c'est là il a compris la grandeur ya voix ya expression vocale ya faire ezanga de na lobi des Olivier Timanga alobi yango devant migenyema ngana za na Congo mais ya za na Europe comment fait-il moto za na Europe on dit ma faire mais yo moto za na Congo ozana na vie à souffrance oyebi musique pété ozobo ya faire ce banzembo faire no banzembo faire simbaraté ndeki ya zawana monsieur bolala ka bolota mabe faire gola ce n'est pas n'importe qui dans la musique africaine
azana moto interprété na Côte d'Ivoire amebeki Désiré Gola asalaka bainterprétation banzembo ya fere azomeka rumba ya fere yina ayimbaka bainterprétation nzembo ya fere kuna so baza na baévénement baza na posa musique rumba yina akende koyemba banzembo ya fere rumba ya fere yinde ayimbaka na Côte d'Ivoire soki ba Charlotte Dipanda ayoki Amour Lisoire abi non j'ai jamais écouté voix boy est-ce que bobali akoyemba boy tant que babino fere azana babiloko oyo alaxi na bino yango te heureusement azokende ngolakisa bino de pas à pas yango etolobaka na bino kowela fere awelaka na ye te fere gola deja asali kombo asali déjà marque na ye fere gola lelo aza identité usuelle ya rumba congolaise qui dit rumba qui dit savoir chanter à live nde oyebi koloba rumba yango wana rumba nango eza lokola liboso eza voix ngape nde nalobi yango te Olivier Chimanga koapuye biso rumba eza nano voix nde okuti baguitare okuti batexte okuti sikoyo bamélodie sikoyo tant toloba noki fere aza grand motiaka atembe lelo bango moko bango koloba parce que fere aza na banzembo na yo abanda koyemba déjà bastyle ya grande musique ekala tala banzembo lokola baeclipse banzembo lokola baeclipse ayembaki wana ayembaki na chorale eza na kati ya qu'est-ce que j'avais eza na kati ya qui est derrière toi nzembo wana eclipse soki otala na shogo master wana abetaki na 2021 na décembre concert abetaki wana na Hall de la Gombe non c'est du wow fura yembi système ya opéra nde à l'époque aza kopréparer regarde-moi ebima soki olandi regarde-moi c'est de l'opéra olandi Amour Lisoire c'est de l'opéra eza musique ya bato ya likolo na 2012 il avait fait ça avec Olivier Chimanga basalaki acoustique Olivier Chimanga nde bazalaki na guitare mindele azobeta baviolent na mbonda rien que 3 instruments basalelaki babetaki guitare babeti baviolent babeti na mbonda lelo soki na YouTube ezali soki na Spotify bazwi compilation na mobimba basi bati yango compilation na mobimba ozoyoka instrument ezobeta mindele azobeta baviolent Olivier Chimanga abeta guitare fere azobimisa voix c'est-à-dire que fere aza kobwaka azomibwaka na chant mais siko bino bokoya lelo na ba 2000 bana ba 2024 ba 2004 2005 bazolinga baya comparer fere na mutu ono na beta concert acoustique te na vie na ye ki acoustique yango acoustique bato baakompagnie oyo eza bamusicien na yo te eza bamusicien ya mindele baakompagnie na instrument nanga moto na bino kokosala yango te mais fere asala yango na 2012 avant sortir boîte noire nzembo na ye soki otuli même nzembo na kati ya album ya qu'est-ce que j'avais dit nzembo na ya poison d'avril plutôt nzembo na poisson d'avril grande partie ya nzembo na interprétaka yango na concert wana na 2012 mais ayekomisa ngo na kati ya album na ya 2017 fere kula sasa aza grand na esprit aza na banzembo aza na bibliothèque ya banzembo okisaka bi abanda komisa chaque vendredi lokola gims banzembo abanda mpe kobimisa heureusement tozala bamaison de disque te awa so tozali na maison de disque fere kula azaki moto akotambola nesu te fere azaki moto aza na studio banzembo ezobima kaka félicitations mama Sandra pesi biso barévélation moko oyo eza tellement spécial concernant Héritier Watanabe ndenge akomi warrior mpona kobundisa fere Héritier Watanabe amoni kino aza na succès te aza na réussite te musicalement parlant yango adécide bon kino il faut asala nini il faut asattaquer na fere gola parce que soki asattaquer na fere gola akozwa place na musique congolaise alors moto nyonso amoni ki mpo aréussir na vie il faut asalie na Fally Ipupa mpo aréussir carrière na ye soki asalie na Fally Ipupa ekopousse ye siko asala nini aya kobanda kokritike fere abanda koya koboya fere peu importe ce que fere va faire akozala dankor akosepte yango te akomona toujours fere gola moto mabe yango nde eza lokwa bahéritier lelo na Charlie Prince bamikomisi bawarrior forcé na warrior forcing bango ki warrior esimbela bango su te
parce que les gens ont découvert que non baza bato matalana baza bato lokuta baza bato lokoso